Dondi abotisi mwasi bozotalisa Karine. Na Karine makambo na ye nini na kati kuna. Tigre Noir asombi bakiti na ndako. Bolingi botalisa Karine. Karine makambo na ye nini na kati kuna. Karine mokonzi ba ex na ye ayebi bango. Nandimi pete akobosa na bakombo na bango. Me ba ex ya Karine mokonzi bango ata batutani na train mémoire ekimi eloko kotika la bango kaka na mémoire Karine mokonzi. Différence eza wana. Yango wana soki Dondi aboti na mwasi boloba nde mwasi wana bo félicité ye. Karine ya ye na nini na kati. Soki Tigre Noir asombi bakiti Karine mokonzi sabima na château boloba nde na ba oba kovanda na kiti wana Karine mokonzi ya ye nini na kati. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, la baronne Karine mokonzi azalaka na problemite na ba ex na ye. Tolandake bien na net azana problemite. Soka azana problem na ex ezalaka te po ba boyani po ba kabwani. Ezalaka po na likambo mususu iye. Provocation mususu ou bien likambo mususu. Eza net yo ndeko okokoza na likambo na voisin. Po boza ba voisin te, mais po asali likambo moko ya mabe contre yo, yango boza na problème. Mais zape na ba misusu, bazaka na problème po akomi voisin na mutu boy. Ndenge moko ba misusu bazaka na problème na ba ex na bango po bakabwani baboyani. Mais Karine mokonzi soki bokabwani ayebi ke bokabwani. Ezala ye mutaboyi yo, ezala yo mutoboyi ye. Karine mokonzi azwaka ngo toujours ezali séparation okei ya kei. Boyokaka ngo na munoko na ye moko aloba yango bien. Ye azana bato alinga ba faire souffrir ye pe na vie bazali. Ba oyo pe ye linga mosusu pe ya faire souffrir bango. Eza normal soki bokabwani moko amonaka pasi, moko azomona normal ou bien kamwa pasi ou bien sengo. Alors eza bongo. Lokola Karine mokonzi ayebi yango bien. Siko soki Dondi aboti. Karine mokonzi soko ayebi yango. Soki Dondi abengi ye. Ayebi seke nzamba pambolinga na komi na bana mibale na kanisa. Karine mokonzi eloko liboso akoyebisa ye apesa na nkolo pe bakotyango na prière. Ekokende kitoko na ndimite ekobota ou bien likambo. Mais bino Dondi aboti. Ekomi na ba phase na ba page nyonso ya Facebook. Bokende kolobela kaka Karine. Est-ce que Dondi na vie na ye azana ba ex mususu te? Bokokende kolobela ba ex wana te? Ba ex baze ebele. Bokende koyebisa ke Dondi aboti ndenge bolingi koloba. Bosali. Mais Karine ya ye nini na kati? Tigre Noir asombi ba kiti. Bravo. Soki pe abengi Karine alobi na sombi ba kiti ou bien basombelinga ba kiti ou bien bakabelinga. Karine akozongisa kaka gloire à Dieu. Avo vana na kiti wana luka osambela. To sambela te longo na telefone. To kabwana to sabinemi te. Donc eloko ekozala nde wana. Yango wana bandeko. Tout d'abord Karine mokonzi likambo nini bobando tiaye na ba ex na ye. Likambo nini bokolukila ye na ba ex na ye. Pamba te Karine na ba ex na ye likambo mabe ezalaka te. Aza pe na posa te mabe moko ezala na ba ex na ye. Bandeko. Foko yeba yango malamu. Bien sûr, bolingaka toujours polémique eza bien. Ngaboko papa rando na linga rando. Mais tango bozo kosala yango
boyebaka pe tango bosa kokoma bokomaka ngo bien pamba te Dondi atie signe bana mibale o rien boloba na Dondi bozana mwasi yango na ndako lakisa biso foto mwasi yango lakisa boye mais rien bino bozomona kaka Dondi azopusa poussette ye moko kota Tour Eiffel. Est-ce que Dondi soka botaki na Karine Mokonzi akoko pousa poussette sans Karine Mokonzi à côté? Mais biloko bokoko mituna yango wana bokoloba Dondi yo tambola na poussette mwasi obombi ye quelque part alinga mona na te. Donc yo linga kaka ti lolo kaka mwana obotie falazala na Karine na mopanzi bokowe kotuna ba question bongo ata akomona eza na nzela te mais kokozala na nzela par rapport ya Facebook na ye bozomona bien aboti na mwasi mais mwasi azate bebe azali na poussette azopusa. Alors wana biloko bokokolobaka na ye na boyebi pe ntina te akokobomba mwasi po azala na Karine babomba te bolingo na bango ezala alaini tomona sikoyo soki mwasi liboso abota na ye bakabwana mais oyo aboti na sikoyo seke baza nano. Alors pourquoi pas représenter biloko bokoki komitungisa nango yango wana bokoki komitungisa te na ba Karine na ba ex na ye non wana ça n'a rien à voir. Po Karine Mokonzi ayebi bango mais amitungisaka te akipaka te soki bavi na bango ekendenge nini ou bien soki ndenge nini ye asuetaka bango kaka babonheur esili ye wana azosala chemin na ye azotala monde na ye azotala batelespectateur balingaka ye azotala bachinois azotala makambo ebele en plus azoprépare album na ye na kati ya album wana azoprépare sa bimisaki single mpona Boss Abedachou eza na marché mutu eza nanu na circulation ezocircule bato baza koyoka yango baza kobina yango. Alors ye sikoyo kani na kotia na ba ex na ye loba Dondi ndenge aza chanteur asengi Karine Mokonzi alobi ke non awa ozosala album ya sika. En tout cas ma sœur moye eza te tobeta featuring akoki kosenga Karine Mokonzi featuring voir même soki Karine aboyi akoki siko kobondela Karine pardon tosala featuring ekosunga ye orie bokene tia Dondi na manzela na bafitilité oyo esengeli te. Oh boni boye ko bino te ezalaka boye te. Dondi abotisi mwasi bozotalisa Karine na Karine makambo na ye nini na kati kuna. Tigre noir asombi bakiti na ndako bolingi botalisa Karine Karine makambo na ye nini na kati kuna. Karine Mokonzi ba ex na ye ayebi bango na ndimi pete akobosa na bakombo na bango me ba ex ya Karine Mokonzi bango ata batutani na train mémoire ekimi eloko kotikala bango kaka na mémoire Karine Mokonzi. Différence eza wana yango wana soki Dondi aboti na mwasi boloba nde mwasi wana bo félicité ye Karine ya ye na nini na kati. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger donc ba samta lo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.